papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton. Irene Masiandoki. Bana Suisse, biso kakaboye. Mama Titi à votre service. Mama Titi na kati Zurich, eli biso masolo ya kitoko. Balobi service traiteur na kati Switzerland ezaka kamoko. Yum tongo sali sa fête no anniversaire, ya baptême, mariage, Saint-Valentin, journée de la femme. Benga Mama Titi à votre service. Na priya bien. Tala biloko bokolia ya kitoko ya propre makoso pondu bimpiatu makayabu na priya bien Mama Titi à votre service oumela benga na numéro oyo kozala jamais desi balobi biso kakaboye masolo ya kitoko yangoyo Mama Titi à votre service. Bonjour, bonsoir, Nabamoure Zignon, Soba Mesana Kolanda, Iran, Masiendo qui TV, oh maman, bino la cabino, kakaba, histoire vraie, pour essa la bino, ba vrai makasi, Nabanda kunabino, partout bozali nenge na lobaka nzamba lola apambola bino po na patience na fidélité na confiance ndenge bozelaka masolo ya Iran Masiendoki esalaka vraiment bien makasi yango toyebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout ba o nanu basabona na site yote bo s'abonner au site ya mama bino bandeko déjà bo s'abona bo partageaka masolo mama Iran parce que biso tobetaka masolo ya solo tobetaka aubergine te to salelaka proverbe 19-20 po sunga yo nanga na suite ya vie. To pesi merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne mwasa leki mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na mama 22 mwasa ya mebla 22 ndaku na Verchache ezalaka yo Betty la patronne mwasa leki mibali na bandaku epesa zuwa te boni basangwa meta la brésilienne na kati ya Birmingham na vie na Jansi Bolanga, couple Yoshi Tosaka. Meta la brésilienne. Papa Jansi Bolanga, beau frère nanga sursi, beau mais la bino pena Yoshi. D'accord. Voilà, Bamoure Zignon son. Topesi merci na porte-parole na biso Yamaele Anastasie Vita, ya papa Trésor Chou na kati ya Bundese na sepelara kobenga Tazi Vita Imana ndenge ya Simondo ya papa Kokodia Nzombo depuis Irlande akendaka na biso bongo. Merci na mwasi kitoko petai mami la plus belle Beya Zakari Tulomba mwasi kitoko petai ya vie nanga Zakari prêtre. Merci Narita Chimuki na kati ya Dortmund balobi mois de la femme to dédié li solo oyo Narita Chimuki latela biso maputa po esala biso bien po yo penzambe apambola tai. D'accord. Ba mama, bolingi bolata kitoko kilelo, bengarita chimuki. Ba ensemble bandeko bazolata, ba chemise a kilelo, ba blouse a kilelo, ba pantalon a kitoko, bengarita chimuki na kati ya Dortmund numéro ezapa ya mama Irene. Osomba bilamba no ya kitoko pe na priya bien balobirita chimuki umela. Tobosanite kaka na mois de la femme, tozana impératrice MK na kati ya Autriche. Azoteke la biso maputa. Ba super wax ya original ateka kape na ba grand super pona mwana bino asali bino prix bobenga yemoko impératrice MK na kati ya Autriche na plus 43 67 64 53 21 69 azana rapidité na poste ngana bengaka impératrice MK kindoki na poste tokendaka bongo respect na vie na nga pochan andeli mo bange na shipping na kati ya colonne yope mtolingo tinda carton na Congo Kinshasa
tope na ngola benga Poshan Handel mobange na shipping vie awumela na musala oyo abungisaki eloko ya mutu te ate otie diamant na carton ekokoma na destination balobi félicitation na boulot ya Poshan Handel mobange na shipping benga na plus 49 152 0 251 77 31 okozwa moko number 1 balobi Poshan Handel mobange na shipping. Voilà, merci pour la patience et la fidélité. Ba papa o boza na problème ya santé. Faiblesse sexuelle, diabète, sucre ezomata ezotungisa yo mingi. Papa libume komi munene, benga mama Rosette bikulu na Hollande pibiste le kakepa na biso akosunga yo na ba yogurt azape na te sokola kabarin po ekitisa bino mabumu ndenge ezotungisa communauté. Merci mama Rosette bikulu nzamba lola apambola yo bandeko nyonso bozosala business kolo akanisela Eden marché na kati ya Londres akangi masolo logo na ye yangwana eza bakoma Eden marché zwa numéro ya téléphone ofuti mbongo awa bake ko livrer biloko akolia nyonso kolinga lokola soso fufu masango na adresse na bino na Congo Kinshasa akomaka partout nzamba lola apambola bino na yela kabino masola solo na betaka aubergine te lisolo nazo betela bino bandeko nanga eza lisolo ya pasi ndenge na lobaka tolia na bandoki tomela na bandoki tobina na bandoki ki camarade ya kimukolo na poto efutaka te ezali pasi nga na kola soki na komini nini yo soki okola kote nini to ekokuta na poto to sali kindeko mais ezo sala pasi na kala na yo kaka kindoki avant okota na famille batu faut contacter bandoki ya famille wana lelo na yebaka te kindoki pe evolua nango nzamba lola zwa lokumbo bosana te tribunal na nzambe ekozala bandeko babenga na kati ya Londres babi mama ngeni beta liso na biso to bungisa leki na biso mwasi na 2020 Mama Irene akufaka bakenda kosala opération ya myome. Partager s'abonner lisolango yango euti Londres. Mama Irene kotanga kombo na biso te. Toyepo na kobeta ngote po ndeko na biso alamuka. Toyepo na kotalisa batuke Jésus-Christ revient bientôt. Tant eza mauvais to keba mokili eza vraiment mabe makasi. Mama Irene to perdant ndeko na biso na 2020 akufa atikela biso bana misatu. Mama problème ni toza nango. Azwaki problème ya myome. Bakende kosala opération ya myome. Opération ele kaka vraiment malamu. Mama Irene abimi hôpital. Tant azongaki na ndaku. Azalaki na muninga na ye. Camarade na ye vraiment ya tangu nyonso. Ayaki kotala ye. Alobi na camarade na ye nazana posa na liye loko moko. Camarade na ye alambela ka biloko epa na ye ayaka nango kotala mutu ayena biloko akolia. Ye pe aliaki parce que azali vraiment camarade na ye. Tant ndeko aliaka biloko wana 2 jours après libume koma kosala e pasi mais opération ya myome ele kaka malamu selon témoignage ya mobali ya ndeko atika biso lobike tant aliaka biloko wana salaka 4 jours tant abimaka hôpital tant azongaka na ndako Mama Irene tant libume komi kosala ndeko na biso mwasi pasi azongaki na hôpital balobi bakuti ba champignon moko ebotie na libumba comprendre te eza munene Par rapport à l'opération, presque 2 semaines passées, bakute loka bongo na libumu elekela ki ba médecin parce que libumu ote ko fongolango ba mona ki eloko te ba longola ki nde myome ti ba mona kelo comme sou na kati elekela ki ba esenga il faut kaka aleka sou na salle d'op ezala ki pasi Mama Irene balobi eloko wana ezo vimba na libumu bazo comprendre te ezanini il faut ba longola yango Mama Irene ekamwisa ki na ba médecin ekamwisa ki na biso famille aleka ki na deuxième opération bana na nzambe bo partager lisolo oyo tozo beta maso to c'est la proverbe 19:20 pona kosunga communauté bandeko tozala vraiment mayele Mama Irene ko sala basala ndeko na biso opération alamuka te akota koma kota kasala ka 6 jours yango ememai atika mokili atika bana na ye Mama Irene tolela elongo pena camarade wana tokunda ndeko na biso mwasi topesa nzambe merci ezalaki maladie eloko ni to ekobeta lisolo Mama Irene ndenge tolobaka nyonso efutamaka lokola nanu Yesu Masiya zongi te tozoloba bien Jésus-Christ revient bientôt mais na minute na obeta lisolo Yesu Masiya nanu azongi te bien ke bilembo nyonso mokonzi alobaka totangaka na Bible yango ezokokisama mais topesa nzambe merci pona temps apesi biso tobongola motema
to yamba esumasi mokonzi pe mobikisi kola esumasi akopambola biso to luka pe baninga o bayebi esumasi ya ndenge nga na pambolaka nzambe po atianga na nzela ya Beatrice Lokilo madame to pe tolobaka mwasi pena na lingala ya Monsieur Fils Lokilo nzamba lola apambola Beatrice Lokilo to sunganaka na ba prière to sungana masolo ekomema biso vraiment na ba dimension mosusu ke tobetaka ba fertilité ekozala pasi. Merci na Fifi Tomo la japonaise maman na Erastine Yaya Kati bayo basolaka très bien na maman Irene nzamba lola apambola bino ba mouré na ba moureuse bakunda déjà ndeko na bango akufa na 2020 makambo eleka mama papa tokomi na 2024 eloko ni baye kobeta lisolo pona ko rappeler bandeko nyonso baye baka lisolo oyo ba permettre nga te na tanga kombo na famille baye kobeta pe lisolo te po ndeko na bango alamuka mama Irene loko oselaka proverbe 19:20 po sunga biso na suite ya vie beta lisolo mutu nyonso takoyi kolambela biloko akolia pe olia na facilité mutu nyonso te akoyi kolakisa ominu po seka 32 dan nyonso ebima libanda bandeko temps eza vraiment mabe makasi molinga mi malamu c'est Jésus-Christ de Nazareth to banga nzambe famille ebengi na pasi mama Irene moninga na azalaka ti lelo na kati ya Londres oya biso mwana akufa na 2020 to na 2024 mama Irene o toyoki ya somo pe ya minene ndeko wana mwasi aza na Londres auta ngola aya Londres azaba ndeko balobaka lingala me babotama na ngola akola na ngola mama Irene koko na bango na ngola oya bota mama na bango oya bokola ye azomi bundisa kuna na pasi ya liwa na ngola po akufa tango azobunda na pasi ya liwa babengi basena nzembe babondela koko na bango nzambe koko na bango abandi koloba nde to bakazo fungu nazo tubela koko na banga lobi bazobundisa ye baza na posa bazwa ye akende po basengi ye mutu akopesa azate banda bapesa mutu na 2020 mutu wana zalaka na Londres sika koko na nga zalaka topesaka moninga ne mwa kenda kosala opération balobaki tokopesa susu après 3 ans banda 3 ans kokaki na 2023 tozopesa te babanda komenanse biso toluka mutu ye kuna a Londres alingi kopesa pe mwana na ye ya mobali te ya liboso ngai pa na pesi batu nyonso si naza na mutu te nde bakomi koluka bazwa ngai bamoure na bamoureuse bolanda lisolo très bien noko na eleki ya mama na ye alobi nalobaka na bino mama azalaka ndoki botiaka tembe mpo na nini il faut koenregistre makambo mama azoloba mama bozoluka bopesa nani mama arepete atangi kombo ya mwana mwasi azaka na Londres alobi apesaka camarade na ye na 2020 basalaka opération kuna na Londres na bango bapesaka biso biloko moko na esprit to lamba lia kango mwana mwasi wana kufa kuna na mboka na bango muninga na ye balobaki topesa su na 2023 banda tokomaki 2023 topesi te bazomenansenga bandeko botala mokili eza na mawa te famille ya batu boza pe kolo moko te pona nini boye tant eza mauvais yango nalobaka tokeba na bakamarade ya kimukolo auta Ngola auta Ghana auta soki wapi auta Congo akoya na Lubumbashi yokula okola na Bandundu boye poto bokomi bakamaradi kolata na kolesa na kosala nyonso kolalisana na babana na bandaku bafayi mosusu lupango na bango banda bakola batu bayebi ke bazalaka bandoki akoma na poto akoma koloba komba nzambe pe to considérer lokola mwana nzambe mendoki munene makambo tozolo beza makambo elekia na Londres mama Irene noko na bango enregistré mama na bango koko na bango azobunda na pasi ya liwa audio wana noko na bango atindelango mama leki na bango no land audio bandi kotambola bakousin batindelango mobala ser oyo azalaka na Londres mobali nalobi yozalaka ndoki misala nanga banda tovanda na yo ekendaka malamu te makambu nange etambolaka mabe mobala pete na ndaku rando mwasi na mobali ozalaka ndoki mwasi abeza ndoki te ekitie matieke ezongi libala ekufaka te kufi mobala bimisi ba audio mama Irene ekomaka te ekomeli biso mobala alobi boyoka makambo eza na Irene toyoka
bazolo ba camarade naliaka na 2020 nde mwana na biso akufa tika bana misak mama Irene tokosala nini? Tokosala nini 4 ans yango yo mama Irene lokola tolandaka yo pesa kaka nde conseil. Bamure na bamurezi na ye kaka kopesa conseil. Eza na batu mingi na poto baza biliali ya moko na komprenaka te ezalaka nzala to petit. Batu mingi na poto bazaka na nkele te. Biloko elambami na ndako kingandi akoliango na kimia. Yaya. Biloko tolambaka eza na makambo ebele. Batu bakoma kotia bakaka na biloko. Batiaka bamakile yango na pambolaka Nzambe. Nga ata na bafeti pona lie ezalaka pasi. Nzambe azwa lokumu. Po asalanga mutu masalanga nde lokoso te. Bamure na bamure zitokeba. Toza na facilité ya kokomisa ba camarade di famille, c'est pas bien. Et puis mingi baza na poto bakoma ba camarade oyebi famille ya camarade yango te na Afrique. Bavandaka wapi? Vina bango ezalaka ndenge nini? Okutanaka ta na bana quartier na bango bakola te, yo komise muninga, obetelaka masola famille, otikelaka bana okendaka ti ba voyage mama na nga insécurité za na mokili makasi. Lisolo nazobete eza lisolo ya kala mwana mwasi akufa kuna na Angleterre na bango depuis na 2020 famille koka bodio na 2024 koko wana uti kokufa ya 2 semaines passées. Mama Irene Betel soko tanga kombo na biso te po ekofuta biso eloko te. Ekola musa mwana te me ekosunga batu. Bamure na bamurezi tokeba. Na ye kaka kosunga keba. Otambolaka na nani? Camarade no azalaka nani? Eza na baninga mususu banda bobanda kotambola yo vi na yo ebeba. Eza na batu mustango bandi ko frenkate kaka se wan bokomo sola mingi yo libala ne kota matata. Bando yeba kaka ndeko wana bokoma ba camarade yo bana bakoma kobela. Tango yebi kaka ndeko wana yo misala no tambola kasusu malamu te ndeko na nga sosola. Relation nyonso ezalaka na ba plus. Soki relation eza na ba moins eza relation ya kokata. Ya mwana pona ko conclure faut ko bondelaka. Nzamba la kisaka biso. Nani toko yiko solisaka nana ko yiko zala moninga pembeni na yo eko sunga biso. Toela ka kosala ki camarade na baninga totuna ka volonté Nzambe te. Eza na batu musu banda bokoma ba camarade na ye na mobali na ndaku misale marchara susu te pona nini obeta ka via mobali na ye pa ya camarade muto zo beta lisolo azali ndoki obeti na moi akeko kanga na butu yo zaka na misu mibalo Nzamba pesa yo ya multiplier ba misu na vie mais bobo sana te ba misu wana mukolo moko ekokufa bango au nom de Jésus-Christ de Nazareth kokwa kei lokola kokwa kei ndeko ya Londres sala makambo bwe yeba mukomsu bakozala pe na posa na yo seke yo pe okokendaka pona kolobake mutakotika libanga na se na tango oyo azate ozana misala mabe kota na libota na yo luka bato bazanga Yesu Masia na ba camarade okuti na poto okomi ko détruire ba vie ya bana na bato ya Nzamba lola kofuta yo yango soko moni mwasi alati sandala mobondo na feti atie kabelo jaune atie ba fantaisie ya minene ba garantie ya 10 ans ya mama Cornelia Lutadi la grâce l'aide cosmétique azo denda azo sala bisalela ndeko nanga kobeta tolo teke mwasi kitoko azo bina nzembo ya Nzambe te akumisaka Nzambe makasi ya ndoki pe akumisaka Nzambe ndenge tolobaka atane bemba ndoki mizika Nzambe pe ebetaka tobanga Nzambe Jésus-Christ revient bientôt ezalaki juste pona kola musaba na Nzambe tokeba na bilialia totalaka état d'âme ya baninga tozotambola na bango banda oyeba ye vino ekoma ndenge nini pesa Nzambe merci soki omoni mutu oyebi ye bokomi ba camarade yozo bondela kaka Nzambe ye moko camarade wana a bloqué yo akangisi ennemi alingio lisusu te ndeko nanga komitungisa te peut-être Nzamba sepete bo continuer nzela elongo mingi bayina biso bafinga biso tomona bango mabe bake na bango Nzambe mutalinga ki bakende bongo te Clarisse Menayame na kata Toulouse madame ya papa Lukombo Nzamba lola apambola boni kuna na kata Toulouse pese nanga ba bizu na mama afia na kata Toulouse ba mama ya Toulouse bozala malamu Nzamba lola apambola bino na copine nanga Clarisse Menayame moi ça papa Lukombo ba mama ya Toulouse bo pambola ma au nom de Jésus-Christ de Nazareth voilà ba mourena ba mourezi mama Irene ayakaboy na eki juste pona kola musaba na Nzambe tokeba na bilialia tokeba na bakama tokutene bango na poto
o pe tokuta na bango na Congo fo kokeba na bango misu bazalaka mpe bandoki toyebi te bandeko nanga mokili eza na baréalité mais quartier peut-être okoyoka ta mwa makambo na famille na bango oyo ya mokolo yebi te akola soki wapi e soki na malange soki na damba soki abotama na kibokolo e soki abotama na Lubumbashi e soki aza moto idiofa e soki abotama kota Kananga ya tokoma na poto tosangana moninga na nga talelanga bana masola mobali kobeta yo klasa bana marcha kamala mute musala mobali beba pona biloba loba camarade obetela ka masolo ndeko nanga yende parce que bayeba na bango te bango baluka kaka esika kokotela soko fongoli kaka porte muke bango bakoti bazala pe mayele mingi te to banga nzambe Yesu masi aleki bango banda lelo ti mukile kosila akokoka na puissance nzambe na biso te to pesi nzambe merci partager s'abonner ezalaki bongo juste bandeko na Londres babengaki mama Irani pona ko lamusa biso conscience pona ko yeba ke muninga ko ekolinga makasi opesi pe confiance lambelanga salelanga bozo moneka muninga mais na esprit ayebi ke alinga kote mukolo moka kusala mabe na 2020 ans ndeko akufaki trace ya camarade na ezalaki te ba audio oyo batu bazoyoka ezakaka ya 2024 oyo mais lokola vérité bakundaka ngo après 4 ans famille ndeko ba comprendre que mutu asalaki mabe ndoki alia mwana bango muta famille na binote fi wana uta ngola aza na Londres muta pesa ekindoki koko na ye o abota mama na ye na minute o libale panzani noko na bimisi makambo ebele mwana ntiko ba mama na bango vi na e marchaka te mama na bango muta kanga ye na bakisi noko na bango menasaka deja mama na bango me bakamwe mama si toyeba kazalaka ndoki nzoka pesa na mwana grande sœur wazaka na Londres mwasi kitoko bonga aza na ndoki bamoure na bamoure stoke batan eza mauvais nzambe apambola bino tokutani mbala sima soki mwana moto azongi te s'abonner partager Irani na Mashendoki TV aza pona bino olingo pesa témoignage na yo obeta lisolo na yo anniversaire noto souhaité ba joyeux anniversaire osali compagnie ozana posa ya publicité ko hésiter te benga biso na numéro o bomoni ezokoma wana pembe na mwasi azoloba loba nga wana na vandi ezotalanga s'abonner benga tokosela publicité nyonso koluka tokosala biso nde koyiba na kindumba koboma nde tosalaka te me pib nde tosalaka po esala vraiment bien makasi na pesi ba bisou na mama Cornelia Lutadi la Grace Light Cosmétique na kati ya Bundes yaka kobongisa loposo esalaka bien yaka kolata kitoko na boutique Rebote kolata kitoko Grace Light Cosmétique base balobi toso teka biloko kitoko bagam ezawana teint métis caramel nazana nga mwasi ya mundu na lingaka bisimba simba te yaka obongisa mundu na yo benga mama Cornelia na plus 49 176 21 99 49 42 okoze moko mama Cornelia Lutadi la mwana telesi mwasi ya tata balobi yende akotiseli biso ba garantie ya vie bozo mona bazo teka ba garantie ya bokeba eza qualité moko te bobenga mama Cornelia ozwa garantie ya vie garantie ya mama Cornelia rotika ngo na testament bana bakokola bakolata ngo po garantie wana eza ya vie ezoteka manango me qualité benga mama Cornelia Lutadi la Grace Light Cosmétique na kati ya Bundes logo na yango na batia cœur numéro yango na soko imabe corriger kuna benga ekosala bien makasi tokutani mbala sima soki mwana motazongi te bisous bye yogurt oyo ezosunga bato ebele mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili ndenge tolobaka mikokoli lokola mokokoli ya manga ya avoka bambumu ezalaka na mondenge bakaka bamikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo ezosunga bandeko oza na cancer ozoleka na traitement na oyo ya chimiothérapie liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila oza na problème ya foie ya barein olingi obongisa makila liaka mingi yogurt oyo soki olie etika ndambo soki mpo oza na problème ya po bana oyo bamitungisaka problème ya po bambume ezobima na nzoto ndeko nanga okoki mpe opakola yango bandeko na biso basalaka sport olingi ofimbisa nzoto obongisa
makila na yo bandeko ya sport boliaka yogurt oyo mpona kozwa yango nimero ya telefone yango wana ya mama Rosette benga sala commande ya yogurt na yo partout ozali ekoya nango na poste yogurt oyo ndeko na nga meka potatola mama Rosette umela balobi benga na nimero wana ekosala bien makasi yogurt